biso to beteli Yesu na biso maboko makasi to beti milolo beta maboko lokola mutu aza na bomoi beta milolo. Alléluia, 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 Amen. alléluia, Amen. nani mokonzi? Yes. Nani mokonzi? Yes. Deko betela Yesu maboko. Yesu ana bomoi. Kandinga, sogino kondinga, soginani. Nzambe alingi asala eloko ya sika. Na vie na ye mpe na ministère na ye oyo Nzambe abengi. Yango na bien-aimé, yambo toleka na service, naza na ba question ya koposer. Na chaque question, on a posé. Na chaque déclaration, oyo kosalama liboso na Nzambe, liboso na église. Yambo toleka na service ya confirmation. Tokobana ba question. Première question na ngai ezali boye. Est-ce que vous allez prêt pour na ozala consacrer lokola pasteur liboso na Nzambe liboso na bato? Vous répondez na oui ou non? Oui. Deuxième question na ngai. Est-ce que okosale na Nzambe vina yo mobimba okozala fidèle liboso na Nzambe liboso na église? Oui. Troisième question na ngai. Est-ce que okondima ba souffrance o ezala kati na mosala okozonga simate? Est-ce que okobandone Nzambe wana te? Okotala kaka bobene Nzambe wana ezala souffrance, ezala ba épreuve, ezala ba circonstance? Oui. Gauche droite na yo telema kota na profondeur kota na lieu saint o adorer Nzambe na yo. Alléluia. Akela ki po adora kai. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu, c'est que tu es ici, tu es Dieu. Simba yo
Papa comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Tu es le juste juge, le bon berger. Adonai. Apportera avec toi tous mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, ce qu'il me faut. Un jour, je sais que tu m'élèves. Papa, Seigneur, tu sais. Papa, tu sais qu'il me faut. Qu'un jour je sais que tu m'élèves. Tu apporteras
tu apporteras avec toi. Pour mes problèmes, la solution. Pour mes soucis, la consolation. Un jour je sais qu'il s'élèvera, même les derniers. un jour je sais il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais. Oh, mon dernier intérêt vivant, un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais. Kolozali, oye koki, na bomoi nanga, okoki goemonisa. Kolozali, oye koki, na bomoi nanga, okomi moni. Kolozali, oye koki, aya, na bomoi nanga, okomi moni. Kolozali, papa yozali, oye koki, aya, na bomoi nanga, okomi monisa. nayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga. Nayebiete ngai nayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga. Nayebiete o baseka bajola na bango oya ngai nayebiete ata moto yasuka akokotela ngai. Nayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga. Nayebiete ngai nayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga. Nayebiete akotelema kokota likambo nanga. Yesu akotelema kobuka bakondamnation. Bae basekaki yo bakokanga. Bae bacholaki yo bakokanga. Bae basekaki yo bakokanga. Bae basekaki yo bakokanga. Telema
otelemia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Telema, bien-aimé. Betela Yesu, bien-aimé. Betela Yesu, maboko, bien-aimé. Betela Yesu, maboko. Gloire à Dieu. Tovani na bolingo na Nzambe. Wana okenda ko suki sa bien-aimé. Troisième dimension. Pona moto oyo alingi azala un dirigeant de la carte église. Il faut azala 8e fils. Mituna siko pozali. Yoza 40e na libotana. Alléluia. Alléluia. Au côté de premier, deuxième, troisième. Et ça, il y a un autre la ligne na lobela. Et ça, il y a un autre. Moutou oyo bien aimé dans sa église. Il faut rapport. Il y a chiffre 8. Il faut écouter ma katinaye. Chiffre 8. Et ça, chiffre, il y a alliance. Alléluia. Moutou oyo dans sa église. Il faut avoir une alliance dans Nzambe. C'est le 8e fils. Azo diriger l'église. Mais il y a un Nzambe kutu alliance ezalaka te. On explique on ndenge nini? Nini oyo kopesa pa ina peuple? Nini kopesa pa ina peuple? Alliance. Sala alliance na Nzambe bien-aimé. Bien-aimé, batu nyonso basalaki alliance na Nzambe. Batu nyonso yo bien-aimé ba collaboraki na Nzambe na niveau ya alliance. Alliance bien-aimé est protégeaka. Alliance ezali ko garantir biso na mission oyo tozanango. Bato lokola Joseph. Boteka na bino yi. Bo finga ye, bo kosele makambo. Bo kotsena boloko, mais tellement azalaki na alliance na Nzambe. Suka na ye wana. Bo kontimone. Alléluia. Bien-aimé, alliance futaka. Nazana posate na senga mbongo. Nazana posate na pesa prophétie à lokuta. Nazana tine na ngote. Yo moko kaka ozana ndagu. Nkola ko toucher kuna. Kuna. Oh moto nkolo. Kola tindinga. Na pia yo. Nazana bezweta. Nazana posa wana te. Ke mamba pesa ngabo beba te. Ezana tina te bien-aimé. Mutu azana alliance futaka. Alliance ezali ko futa na yo moko pe na ba obasa sima na yo. Yango mona ka bien-aimé bato basala alliance na Nzambe. Okomona ta musimo mona libota na ezo tambola mabe. Mais kolo ndenga zo pambola bango. Nzambe alobi nazali kaka otala nazali ko se souvenir ni kaka pona mosali nanga yangwana na pesio. Ça c'est alliance. Yo sala alliance na nani? Sala alliance na Nzambe bien-aimé. Sala alliance na Nzambe. Alliance bien-aimé futaka elobaka et protégeaka. Na ba moment moko difficile. Ata oyo bengame pa ina Nzambe. Nzamba confirmer yo bien-aimé. Ba lobite ki ba difficulté ko yate. Non. Chaque élévation ezali na degré ya attaque. Ngana okamba ba serviteur la lelo bazo welela. Na lingi bela comme ngai mbe bozo tala ngai te. Bolingi ngate. Amen. Mais awa soko koja mama omili makambo. Alléluia. 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 Omilukini makambo kama ndinga. Omilukini makambo. Musalo. Ta omiga wana. Oh, wala sana. Kama siko bandira. Bomona kasani. Alongoli wazalaki na. Osakananga akema una nzoto.
Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, zala moto ya alliance, bien-aimé. Sala alliance na Nzambe. Soki osali alliance na Nzambe, bien-aimé. Récite eza likolo na yo. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les critiques, récite eza likolo na yo. Nzambe akomona critique te, mais Nzambe azomona alliance. Alliance elobaka. Alliance efutaka. Alliance protégeaka. Ezo protéger na ba obaza sima na ngai. Eza ko bénir bango. Yango mona ka bien aimé mutako sayote. Eza na batu musu bazo pambola maka puka na yo. Soko tali vraiment boyeko, nzamba ko pambola bango te. Mais à cause kaka yo, ba pambola mi. Alliance. Chiffre 8. Pour le moto, oyo bien aimé, a dirigé l'église bien aimé. Et Sengaki, à sa 8e fils, c'était David. Bible lobi, abi boke no koluka ina zamba, pa ke koluka moto na zamba. Bien kanisa na moto wuti na zamba. Na solo na yowana. Ki villageois ne les batu balora na ba français. Na solo na yenzo ka un grand roi. Ni père na yemoko. Ni ba grand frère ba magina ki na ngote ba kanisa ki ke bango bazali batu oyo ya ville batu oyo ya public nde nzamba ko pona nzoka non nzamba azotala la parasité frère nengo zawanda nzamba ko tombola yo a confronter batu Bible lobi baye na David Samuel alobi c'est lui Kolotanga lobeli, Bible lobi, ba ouende David comme roi na Israël. Bobi ke tango ka bazo ouende David. L'esprit d'Anzambe, o ezala ke epai na Saoul, Bible lobi se retira. Bien aimé, ko sangana te na o to bengi la présence de Dieu en toi. Osakana ngote soki molimo na Nzambe elongwe kati na yo okokoma lokola mutu nyonso tika na yo sala na yo kende na yo sala oyo lingi mais mutu eza na esprit de Dieu azotala makambo musu atali non ona kosala ngote na kuko sala ngo jamais eza ko suna sala ngo na kufi la présence molimo elongwe pa ina sawa David a commis roi na Israël roi selon le cœur de Dieu yango na poko na lelo nkolo ayoko tombola mosali na ye ngai te bien-aimé obi parfois bien-aimé ba responsabilité mususu bien-aimé tant balbaka papa sala surtout makambu ya ko oindre basali na Nzambe bien mais ça va pour la plaisir c'est une responsabilité soki na sali buzoba na ko kufa alléluia alléluia omoni makambu suta musizo mona te ozomona ka tant mususu oyo ezoko tourner lokola na époque Noé batu bazomona kaka kobalisa mais bazomona déligité oka délige soya yango na senga na ngomba tokotela 32 minutes na prédication efuki siko kanga miso na yo tokobondela par rapport ya liloba na Nzambe oyo yoki Nzambe asalaka choix bien aimé Nzambe soka asali choix na ye mutu akopoza nango azalaka te sala alliance na Nzambe bien aimé okabwana na Nzambe tango molai okabwana na Nzambe sala alliance na Nzambe
zala muntu ya koumela kaka te libosa public, zala muntu ya koumela en secret. To bonde la bonga na Nzambe. Bonde la Nzambe. Bonde la Nzambe bien-aimé, bonde la Nzambe bien-aimé. Oh Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, papa. Sois loué, Kolo. Toi, comme tu as beaucoup de Nzambe, papa. Tous à la basali oyo tata. Tous à la en secret. Tous à la basali oyo papa. Tous à la alliance na yo papa. Tous à la basali oyo yo zo mono zo sepe la papa. Kolo. Toi, tu as beaucoup na yo papa. Kolo na tiki li bota na yo maboko na Nzambe. Ba oyo Seigneur. Ba bebisa alliance na bango na yo Nzambe. Papa sa la grâce. Oza Nzambe miséricorde, oza Nzambe na amour papa. Tango mwana zali kopusa na epai na yo. Yo za papa biso za bana. Yamba ndeko nanga mwasi, yamba ndeko nanga mobali. Na pamboli opoza Nzambe. Pambola liloba oyo Nzambe. Yo za Nzambe papa. Tika okuma ma papa. Tika osanjo na mapoza Nzambe. Na tondi yo papa. Na kumbisi yo. Na kombo na Yesu Masia. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Tobeti Yesu maboko tovanda bongo na Nzambe. Alors tolingi toleka na service. Na obenga mosala Nzambe akotelema. Aolega liboso. Sogi nokondinga, sogi nani. Nzambe alingi asala eloko ya sika. Na vie na ye pe na ministère na ye oyo Nzambe abengi. Yango na bien-aimé, yambo toleka na service, naza na ba question ya koposer. Na chaque question, on a proposé. Na chaque déclaration, oyo kosalama liboso na Nzambe. Liboso na église. Yambo toleka na service ya confirmation. Tokobana ba question. Première question nanga ezali boye. Est-ce que ozali prêt pour na ozala consacrer lokola pasteur liboso na Nzambe liboso na bato? Vous répondez à oui ou non? Oui. Deuxième question, est-ce que okosale na Nzambe vina yo mobimba okozala fidèle liboso na Nzambe liboso na église? Oui. Troisième question nangai. Est-ce que okondima ba souffrance o ezala kati na mosala okozonga simate? Est-ce que okobandone Nzambe wana te
okotala kaka bobele nzambe on est la souffrance et ça la épreuve et ça la circonstance. Oui. Placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Narobeka l'homme de Dieu. Et passer JP. Placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tu as compté depuis les seins de ma mère. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer à faire naître en moi. Alpha, Des recommandations, Père, Yahweh Papa. le Dieu de tout temps Papa, la mission devant toi et devant l'église, Yahweh Papa. Que l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit écoulée, Seigneur Père de gloire. Papa, c'est ta recommandation. Tant que ton serviteur, le pasteur Ninga, Seigneur, Père de gloire, Père, je souviens à ta parole
car aucun homme n'a le Lorsque Père, de la fin David, de mon papa. parcours. Quelle option est qui le corona ensemble, tata? Même quand ma chair me lasserait, C'était l'onction, Père, et même qui est la royauté. Oh, Père! je courrais jusqu'au Père, bout, mon Seigneur. parcours jusqu'à la lune. Ça y Au est. matin, Oh, Père. même en dernier lieu, il se lève pour moi, Seigneur, Père. mon rédempteur. Quelle a pensé, Père? Me défend. Les yeux, les oreilles, Père. La bouche, Père. Les pieds, Père, Seigneur. Laissez focaliser, Père, papa. Seigneur. Montez la sika, oh, les aliko tombo la papa. Dans cette église, H l'éternel. Devant ton peuple, Père. Yahweh, Seigneur. Oh, Dieu. Aux ensemble, papa. On a à côté de ma papa. L'onction, Père, on a même la différence. Père. Différence est comme on a mis son aïe, on a mis son abateau. Zambe compagnie yekolo. Le ciel, Père, est fungwa malikorona yenzambe tata. Quelle journée à l'élo tata. Oh, comment on a livré à souvenir na yo papa. Chaque fois, vous allez confondre la livre des souvenirs. Vous allez comment on a ton serviteur le pasteur Ningasambe papa. Oh Dieu. Pensez là papa. Les allons connecter par inayo. Misonaye papa et mon ayo. Matoi naye papa et yokayo. Monoko naye nzambe papa et tante la bobele yo nzambe. Makolo naye nzambe et quand on a évangile na yo papa. Oui père. Ombre na yo tout puissant. Et se reposer du colonaï. Car la Bible déclare. C'est lui qui repose la ombre de tout puissant. Ombre na yo papa. Et la déborder ça. Et l'Esprit Seigneur. Et vous me la dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Zambo azwaki David asimba meme pona komisa chef à une nation puissante. Zambo asalaka makambo misna ne monite matoyi bina no yokite. Zambo asalaka makambo elekelaka bato Seigneur. Tobi merci pour la journée à l'élo. Merci na oyo sali nzambe pona koya kotia na église ya Arche ton serviteur oya ko conduire peuple na yo. Yabandi kwa kosenga grâce na yo. Bolingo na yo nzambe likolo ya serviteur na yo. Yawe loba na yo nzambe za la mwinda epai na ye. Na mokilo ya molili, mokilo ya ba problème, mokilo ya ba difficulté Seigneur. Que loba na yo ya ko kamba ye Seigneur. Et onction na yo Père de gloire et kweya likolo na ye. Au nom de Jésus-Christ ton fils unique. Amen. Nous te rendons grâce car tu es le véritable Dieu. Seigneur, toi tu fais les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tu choisis les choses folles du monde pour que tu les donnes la gloire. Que ton couronne repose sur ton serviteur. Que ton ange marche avec lui. Même si les montagnes seront devant lui comme des montagnes de Jéricho, Seigneur, donne-lui l'esprit de force, de confiance, qu'il ne marche pas toute seule, mais il y a un ange
qui marche avec lui. Il y a une force qui est remplie en lui. C'est la force de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. À chaque moment, l'Éternel dit qu'il se soulèvera devant les hommes, que les hommes puissent voir en lui ta présence. Comme cet homme David était le plus petit dans la famille, tu l'avais fait l'homme grand, puissant, un roi qui a passé sa vie dans la bénédiction. Bénis-le, bénis le ministère, bénis sa maison, bénis son église. Qu'il puisse être l'étoile qui se lèvera chaque matin, chaque nuit. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Que ton esprit, Seigneur, remplisse ton serviteur. Remplisse cet homme humble, qu'il continue à être humble devant toi et devant les hommes. Mais Seigneur, qu'il puisse posséder à partir d'aujourd'hui un esprit de différence. Fais-lui grand au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci pour le baptême de Dieu, merci. Bien-aimé, tu es bien dans le ministère. Tu seras toujours accompagné. Na mutu moko ya malamu oyo nzamba chaka pembeni na biso. Yango na kubenga mama Mimi akoleka. Tu ebela kiye na mama Mimi, ya Mimi, sœur Mimi. Mami pardon, lelo a commis maman pasteur. Amen hein? Maman, nous avons une question à poser. Est-ce que vous allez prêt pour nous soutenir mobile na tango na passe na tango na bisengo na musala oyo nzambe apesi? Amen, naza prêt. To beteli nkolo maboko. Nakubenga bana baleka Gerson, Levita, na Josu. Nakupose bino question, vous répondez à oui ou non. Est-ce que vous êtes prêts pour nous soutenir papa na mosala oyo nzambe apesi? Oui. Yeah. Oui. Tobeti likolo maboko makasi pona lokumu na nzambe. Alors maman Mimi a roleka na sima ya papa. A ozo maboko na ye a rotia na ba Paul na ye. C'est un signe bien aimé ya ko soutenir mobali na ye. Oyebi parfois na musala oyo zala pasi. Oyo za mwa kokoso mama za wana. Azolo ba kende eza important. Mama sini yo simbi.
eza liboso na nzambe pe liboso na église. Mukolo yo okomona ke non natiki nanga église ekoluka yo. Amen. Nzambe pe akoluka yo. Amen. Alors mama sikoyo okoya liboso. Na obenga toujours bato na nzambe. Soyez les bienvenus au ministère. Amen.
tobeteli yesu na biso maboko makasi. Tobeteli yesu na biso maboko makasi. Amen. Tokomi na biso na suka na otemi suka. Ndeko nyonso asali kobanda bana nyonso arche de l'éternel banda tobanda koprépare ti lelo balataka te toujours mpona kotravaille mpo tokóma na journée lelo yango nasengi vraiment babien-aimé ya arche de l'éternel merci mpe nzambe apambola bino amen. Nasengi mpe bandeko nango mosusu bauti na Suisse vraiment bayaki awa mpona kosala mosala oyo bakati bangomba badanger ya ndenge na ndenge me bayekaka mpona kosoutenir mosala oyo. Nasengi bino merci. Nasengi merci epai ya baserviteur de Dieu bango vraiment ata kutu lelo te me bango batikaka ngai te amen. Batikaka ngai te donc ngai tala lai na yiki kela zanga mongo te Amen. 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 Ata na lai na yiki soki ekapa ba téléphone ni pasteur Garcia karaboy pasteur JB yekuta bien à chaque fois amen. Pasteur Bunga toujours bazala après pasteur Simon Yebe abakata bien aimé oyebi yeta onyoso ka bien ala vraiment nzambe apambola basali na ye nyonso apambola lingomba apambola bana nzambe nyonso apambola vraiment bayembi o bauti vienne bayaki kobanda samedi na tongo ti lelo bazali kosala service oyo nzambe apambola bino amen. Apambola bandeko na biso o bafandi bango mibale baza wana bazali bato oyo ezala pasi ezala bisengo ezala butu moyi bango batikaka ngai te kombo na ye elke na Wolfgang bango bazali awa baye koparticipe na mosala oyo tika ete nzambe mpe apambola bango. Ayango na kosenga l'église nzambe tokotelema mpona kosala prière à côté. Zambe uzali malamu kati na bana na yo. Zambe merci oyo olingi etiki olamu eya kati na bana na yo. Zambe papa merci pour la journée ya lobby journal lelo ezali journée oyo pesi biso ndenge toyembaka na nzemo na Dodge d'assis de date d'astuke makas. Zambe na pamboli Colossien papa journal lelo Yahweh merci Colossien papa tobike fête na biso ezali ko continuer. Yahweh tika yo obaki na biso tika yo obomba biso Seigneur ndenge soso akobomba bana sa mo papo. Tobike munguna tango nyonso abana kongulu makoluka biso pona ko détruire mais Nzambe yo lobi na biso eti tango nyonso totaile pai na yo. Ya Nzambe papa na makasi na biso moko te mais na makasi na yo Seigneur ya moto kolonga. Yango Seigneur na pamboli lingomba mobimba na pamboli ndeko nyonso bana na biso kolo Seigneur papa. Yahweh ekokoma tango tokotika ndako oyo me papa tokotika yo te yo okozala na biso place nyonso oyo tokokende Yahweh. Protéger biso Seigneur ba danger nyonso oyo ekozala préparer pour na biso tobebisa mo na kombo na Yesu Mesia. Seigneur merci pour le Seigneur pour la journée lelo papa na sengi so merci pour na moumbo na yo atei biso lelo o ya sali service o yo Seigneur Nzambe papa tika yo pambola ye pe o pambola le kota na ye na kumbisi yo pour le Seigneur le kumu ezonge pa na yo na kombo na Yesu Mesia ya mobiso ba no sa Nzambe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. To beti maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Tokomi na biso na suka. Ndeko tobondela kaka mpona biloko après tosilisi na biso.
Nzambe tata tokumisio pe tosanjolio tolobi merci Seigneur pour na bideo sous mon pesa biso na mokona lelo Père de gloire tosengi makila na yo et sanctifier ouvrir biloko nyonso oyo ezali kuna tokolia lelo na komela papa to ouvrir na makila na yo to bien avec action de grâce et ça la biso mabete oyo nyonso ezali ba projet ya monguna na sima oyo tokotia na likumba liko bebisa ya nom puissant de Jésus yebi bisika biloko wana elonami to bebisi nyonso pesa ya Nzambe te na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bandeko nzaka pambola bino eyenga malamu topesa ni mbote loba ndeko na yo pambola ma pambola ndeko na kitoko